Entre nous soit dit on a passé babi qui bato kovo côté na bando les kate bando lia bato ba gauche na VV Center ubi seninga mawa peza me ngai na tambula pasi na mona pasi na mukili tozo ya singa nga peza na za musicien ya OK jazz naza na 6 mois na lena na tam sunité na misunio yezo ke na ba jouer téléphone kata ndambo kati ndambo tala kati ndambo pare toke to pisi to Franco atali musunyango atali oyo mais ali changeant afundinga pa Franco abi akata ki musuni ngai na tambula pasi na mona pasi na mukili collègue na biso moko mutu abimisa ki yango mais collègue na biso wana sala ki yango asako mona ndenge nini Verkis wana bon asaka azo sala boye ndenge nini wana donc bakende ki pa ya chef de l'état parce que pa bakende pa chef de l'état yambi bango mibale alors tango sikoyo bani ba bima alors nani oyo moko na bango alabi mais mokonzi yo tika biso ka boye to bima boye mokonzi alabi mais na comprendre te bino pe pino ka so boye fo mbongo mais leki na bino Verkis azo tonga ndako moko na moni kuna wana ndako ezaki na premier ou deuxième étage abi président soki to yebisi yo ndenge mwana na zula ka mbongo okoyina ye abi c'est quoi allez mbala moko voilà Mobutu bovanda pona bopesa information malamu alors moko na bango na lo kombote moko na bango alobi non Verkis azama lupango moko na mbinza akangaka batu azolongola makila azolongola cerveau aske no teka ngona poto mbongo azana ngwana ya makila ya batu abi c'est vrai ça mbala moko apesi bango mbongo tango bake iya bengi Sakombi Bibeli pe na période de Mobutu bando le bango trop les trois mousquetaires ya Mobutu ezaka yo nani mbo tozaki Franco Taboulé Nangaye est-ce qu'on a qui ne fonde pas Mobutu non mais non ezaki Taboulé muta funda ki ngai et tout nangai nana yebisa ki ngai ke Taboulé afunda ki ngai Franco souvenir moi likamoto yo kapé pas Franco babi yo lala na makala pona musuni oui non obi Franco pona ngai aza papa na ngai parce que alaxinga makambo ebele ya mokili ya ndenge ko vivre soit dit entre nous soit dit bato mingi balo barango il faut tout le bango vérité les 3 ans après pour qu'on soit réélu bato bi balo barango yo liara ndembongo wa Sokoda entre nous tout ça le roi caméra ça te yo liara mbongo wa Sokoda au bénéficiaire kana Sokoda mbongo nyoso ya kana yo kaka na yo Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Focus sur les questions pertinentes d'actualité. Bien sûr, parce que Bongo, chaque semaine, Tozonga Kana invité Moko, personnalité, bateau, bazali ko marqué pays histoire, il y a République démocratique du Congo. Et Bongo, Lelo, ezali grand plaisir, il y a Koyambali Sous encore une fois de plus depuis un moment. Un monument de la musique congolaise, un homme qui a milité depuis décennies et belé à Mona Bongo. Produisa bato artiste ebele ba Luambo Makiadi banani ba artiste Taboulé bato azali ebele vraiment na répertoire naé azali bongo parmi ba premier producteur en République démocratique du Congo et également président il y a Umiko et Sokoda société à droit d'auteur il y a République démocratique du Congo Nayende Tokosolola monsieur Verkis Kiamwanga na Mateta Mbote mwana mboka Verkis Kiamwanga na Mateta. Oui Mbote mon cher. Boni d'abord, Lelo Zongi Mboka après Batan Mokioza qui libanda Mboka Boni ça. Oui, santé c'est quoi ça va, mais n'arrêtez n'est-ce pas pour que na continuer na nous santé là médecin, mais comme il y avait n'est-ce pas
l'Assemblée générale et avec Sokoda, j'étais dans l'obligation de Katango pour Naya Awa. Et bientôt, nous allons aller sous parce que les médecins ont certaines choses qui voudraient comment on appelle ça, les opérer en gros quoi. C'est ça. Alors vous êtes président à Sokoda, 3 ans après, société à droit d'auteur, Ndenge Okutaki Yango, Nande Lelo 3 ans aujourd'hui. S'il faudra, au salaire un peu évaluation, avant, aux a réélu Lelo, au Kolo Banini. Non, mais Naganisi, société Ndenge Tamboli, changement Yamakasi, ça y a Yamakasi. Parce qu'il y a des interventions, Oyo, Nganaza Sala, Oyo, société à Koyo Salate, toujours salaire, Nazo Salango, pour aider la société, et non seulement aider la société, mais aider les artistes. Puisqu'il y a des personnes qui posent la question que M. Verkis, pourquoi vous avez donné ma casse dans Sokoda Ndengwana? Non. Parce que moi j'ai plus de 3000 œuvres. Ce que l'on a koufi, bananangai bakuku vivre kana na ba œuvre wana. Alors cette société tout temps bon on aura des problèmes avec les enfants. C'est pourquoi nous avons par tous les moyens société est tambola malam. Alors d'abord Lelo, ce qui il faut qu'au solo là en matière financière, est-ce que na Sokoda revenir vraiment aux na Kinshasa à na Congo et na 3 ans na yo vraiment ça na mandat na yo, est-ce que ba revenir ezongaka normalement annuellement mensuellement nous avons vraiment un paiement, est-ce que vous aurez vraiment ba mbongo ya ba droit d'auteur on a recouvrement national et international? Et déjà on y batu mingi bazako futa ba droit na bisoté, donc nena le bagité société ça na ba difficulté, mais il a fallu ça na batu aider société. Voilà. Yangwana, moi je pense personnellement, je pense que financièrement pour la Sokoda, hein, et c'est pas que naza ko sekana non, puisque à chaque fois il y a des problèmes de paiement, yo kaka bon, ba bengangai à président, tout ça na boyé, tout ça na difficulté, naza ko sala kaka. La poche na ngamoko. Non, entre nous soit dit, hein, entre nous soit dit. Bato mingi balo barango. Hein, il faut tout le barango vérité les 3 ans après pour qu'on soit réélu. Bato mingi balo barango yo lier ande mbongo Sokoda. Hein, entre nous hein, tout ça le roi caméra ça te yo lier mbongo Sokoda au bénéfice à kana Sokoda. Mbongo nyoso ya kana yo kakana yo. Ah, mais ndenge nini au contraire ngande nazo ko perdre mbongo. Lelo mbongo Sokoda zui oyangai. Les sur le Nakufi, est-ce que par exemple, tant que Sonika, par exemple, Sonika, Azaraki, na Sonika, c'était la même chose. Na dépensé mbongo belé na Sonika, na Sonika, non, d'abord na Sonika, livre Zali ou Asaki, état de lieu, Nini, moi na Katika, j'ai perdu plus de $30 000 na Sonika. Et jusqu'aujourd'hui, il en est de même aussi dans Sokoda. Dans Sokoda, de temps en temps, il faut rembourser Ndambu. Mais du moins, il y a sala par tous les moyens. Vous voyez que ce n'est pas période de tant que vous avez dit que vous avez dit que misi biloko na libanda liboso basengi ba administrateur o bato bazana mbongo bo futa po bozonga na kati ya bureau na victoire wana mais comme mbongo ezalaki te kolanda ka abengi ba déguerpisse nanda kunaye bato babiloko tout ba papier bato ba boaki on na balabala. Alors il en est de même aussi pas na biso comment qu'il est wana to vandi boye allez balobi non bozo futanda kuté et pourtant to kutaki ba nyongo wana yake belé malgré ba nyongo wana yake belé tozo futango ndambu mais kolo ya ndako abika non ngana za d'accord te allez abimisi biloko na ndako abimisi biso ba kangi porte na mabanga poto kota te male tout ça la ligne na tenu tout ça la ligne oh mais biso bon conseil le bino biso to na moyen te yo salakaka na sali j'ai intervenu pour la survie et la société non seulement wana mais il y a des avocats oyo bazalaki kosalisa Sokoda mais curieusement
tangu makamone contraire na bango esili ba réclamer mbongo na bango ba réagir te donc Sogoda réagir te ba ki ba bloquer ba compte tout ça les réunions na conseil d'administration na bi mais vraiment tout ça la ndenge nini parce que ba kangi ba continue surtout ngana vandika ni na zotala bon natuni bolingi nini oh non il faut tout foutre mbongo na batwana ata une partie ngabi OK ça va to cotiser oh non biso to cotiser te to na mbongo te allez ngai moko na kamati mbongo $10,000 na pesi pa ya maître Sindani pour n'est-ce pas ba fungola contre la biso non seulement ça aussi oui que pour na kama ndako tango ba misi biso na ndako mais mbongo salite to zulu ndako ko futela ngabe na kangi maboko ti na moni ba tono seka moni soki Sogoda komi na ndako li na ndako tena libanda bato bazo seka yebo na vandi na réfléchir tinga ngana za vivant et na za na société wana bongo mbala moko baloba makaba ndenge wana allez na bingsi réunion kabi tout ça par tous les moyens to cotiser mbongo pour tous mbongo garantie pour tous ndako oh mais et mbongo exact qu'est-ce qu'il faut faire maintenant na vandi ngati bon na chargé administrateur moko azaki wana Agou na bina bon o azasi akobiso ko directeur général na chargé ngabino kino luka pas ezali banda kwa bien comme ça to longwa to kota banda kwa na akia CLP démarche asipendako asindako sikoyo maintenant bonio ndako ngo toujours yango mais faut mbongo ya garantie mbongo ya garantie oh mais tout ça la nini bon tout ça ngabino tout ça réunion to yokana tout ça la cotisation et ça la mikakate ngai moko na bimisi $12,000 pour na to futa garantie wana ya ezaka ka wana te même il y a année passée si j'ai bonne mémoire année passée fallait ba futa personnel na artiste mais na kangi motema na le bon ba ko zongo kaka avec le temps soko société tamboli bien. Eh bien, excusez, Toyo Kibongo, nous aurions appris, bien sûr, na ba source moko ya pembeni, Tony Toye d'abord, en fait, on va to kota vraiment na Bozindo Alikambo. Toyo Ki, que au bimisi $40,000 pour nous foutre à mois de décembre. Pour société qui n'a pas soloté, n'a pas gens, n'a pas personnel, n'a pas artiste, ou pas droit d'auteur n'a pas. Et tout moniteur qui est sous les cambo acquisition à l'opango, n'a pas bus, mais parfois intervention en bongo. Ezaka mbongo o ezaka, y a pas droit d'auteur et outre n'a pas sabam, ça sème tous ezaka mbongo o ya yomoko na poche ya compte na yomoko o bimisaka na pour na couper sa Sogoda. Non mais mbongo na yanga moko kuna Sogoda mbongo ekotaka te avec kotaka ekoka penza ba frère oya na Sogoda ekokate n'est-ce pas na mbongo oyo bazwaka. Il y a de temps en temps primus c'est et des biso c'est vrai parce que pesa biso $30,000 donc $10,000 par mois moni donc mais sur ça les calculs dépenses dans la Sogoda ko futa bateau ko futa artiste tous les 6 mois ko futa comment expliquer ça ndaku biblio nous surtout sur ça les calculs na personnel et ça difficile pour la sala ngwana mais ngana zo sala ngona sala qui c'est vrai à ce qui concerne le bi bus wana bis batu mingi ba sepela ki nango te bis wana ezalaki te ki na bisaki mbongo na poche na ngai te na bis tant na vendinga bino il faut tout ça les loko moko pour permettre que ba mona société et ça ko marcher il faut na somba bis pour na permettre que les cas batu yebi tout ça allez na kena banque Procrédit andi melingai andimi habilement tout pesa yombongo pona somba biso na mais faut pesa biso garantie na pesa garantie ndenge nini habité faut pesa garantie ya ba bien banayo comme bandako comme nazaki sûr que avec le temps to ko bandaka uzwaka mbongo na sali yango na pesi garantie ya bandako nangai et apesi mbongo tango apesi mbongo apesi mbongo directement na Iveco allez donc 0-0
0-0 eza biso ya sika. Mais bato mosusu bakoloba ba bêtise non on eza occasion non ezalaki ya sika biso wana moni bon. Ah bon en ce qui concerne makambo ya lopango omoni ke ngai nalobaki ntango nabandaki premier mandat nalobaki avant nalongwa na Sokoda il faut natika eloko ya monene c'est-à-dire ndako parce que tout le temps tozaka balocataire allez non faut na sa démarche faut toza lopango et avant nakufa ngai faut natonga ndako ya Sokoda même na mbongo na ngai te même na mbongo ya bakonzi même na mbongo ya oto kosenga demande mais l'essentiel toza na lopango et esalami ndenge wana nasalaki ba démarche nakuti bakonzi namoni bakonzi na expliquer par rapport à ba société mosusu ezali na bamboka mosusu lokola na Kenya faut tala ndako bazana ngo faut tala na Togo faut tala ndako bazana ngo ya ba société d'ordinateur. C'est ainsi que bayokilinga mawa bapesi biso lopango nazala mikanda nous surtout au nom de la Sokoda. Donc une parcelle na kombo vers qui qui mwanga na mateta lopango ngo ya ngwana kaka te moni bana na hote mais batu bayebinga malamu te ngai na kusala biloko ndenge wana te ngai na kusala contrairement les gens oui ndenge batu baza koloba mais esa na kombo ya Sokoda. Dommage que toza wa pona makamsusu so ezaki te pa na ngai na l'action yango et na saki ba photocopie na distribuer yango na ba administrateur na ba membre associé. Donc ezali lopango ezana 40 mètres sur 95. Donc lopango munene ezana na espace sima ya pembeni ya palais du peuple ya terrain tembe na tembe. Donc là na dépensé pe mbongo te mais na sali ba démarche moni na moni bakonzi naza kobondela bakonzi vraiment tozomona pasi tozotsala tokufutela boy na première fois ezaki Soneka babwaki biloko libanda sikoyo Sokoda babwaki biloko libanda na bondeli bakonzi ngana lobi ulingi nini ngami no photo zala na terrain na biso moko lopango poto tonga ndako. Alors tant navandi ministre ya l'air wana zalaki na culture abi mais tu sais qu'il y a un arrêté qui a été fait pour makambo ya Sokoda basa na lupango. Ah bon? Allez, na blosa ba démarche na moni ministre ti to na ministre des affaires foncières sukanango to sali basali contrat ba to akena sur le terrain ba mesurer le pango tout ça to suyango. Tant to suyango, je me suis dit bon maintenant faut to ça la plan yandako. To sali même plan yandako. Plan yandako wana et permettre l'architecte et bonga ezalanda comme parce que ça eloko munene Sokoda et c'est eloko munene mais bato bazo comprendre on a noté. Je sais qu'avec le temps bato va comprendre que l'artiste baza important na mboka. Alors est-ce que et ça artiste musicien et ça ba théâtre ça bato belé oh il a que mais écrivain effectivement mais écrivain bazana kati bata théâtre bazana kati bato sakate ba film théâtre ba film bazana kati moni donc ezali eloko ya ba musicien te mingai idée na ngai ezo sala te que je fais ça pour les musiciens non je fais ça pour tous les artistes moni. Est-ce que aujourd'hui les artistes en général est-ce que bakoki oloba ki baza fier ya Sokoda? C'est-à-dire avec le temps ngai na kende ko discuter enfin ko solana ko fi Olomide par exemple na soyi na ye na binome uyebi bino bozoye batte que vous perdez de l'argent parce que yoza membre à SACEM c'est vrai mais nanyo asala ou asala ba droit ya fonctionnement ya ba société à droit d'auteur et le but que yo mutu oko sala no contrat même na 10 sociétés mais ils a dit que na Kinshasa au PC Sabam alandabis alandango et en même temps au PC na Sokoda alandango non dans chaque pays artiste pour non na lingi Brazzaville na ville Boye alors
ils osent perdre mbongo puisque au cas où mbongo est côté na biso mais tu peux ça yote plus aux membres mon jusque là tu discutes qui mingi nazo ko zela kaka même ba wera ba msuswana mais wera ça déjà ça déjà membre nani yo oya wera ya jibimpiana aussi ça est membre donc mutetikali kana biso ezaka problème il y a Kofi Olomide. Et je sais qu'avec le temps, à comprendre. Bato artiste Moussoubaza peut-être moins, plus et autres bazako na bakotino basafilier à Sokoda. Pourquoi est-ce que à Sokoda apparemment vous avez cette philosophie à considérer ba Moussoubaza ba grand, ba Moussoubaza ba petit, discrimination? Non, mais pour le moment, ils ont ça la bien. Pourquoi? Parce qu'il faut chaque chaîne, et à la radio, et à la télévision, il faut ba notaka nzembo ya Franco et Betty ils en a 10 minutes. Bon, nzembo ya Intel, nzembo ya Wera, nzembo ya Intel, ils allaient na 15 minutes. Na ba minute ba pasaka calcul, il y a paiement, il y a minutage ya ndenge wana. Bon, alors comme artistes, les jeunes nanu ba comprendre nango bien té donc bazomona kaka bazoli mbongo mais bazoli mbongo té puisque les gens ne payent pas parce que aucune chaîne en dehors il y a antenne A à futaka mbongo il y a so 1500 so 2000 habités mais on nous tikali ba futaka té alors soko tokanyika maboko allez, compagnie Koukoufa, pour la deuxième fois. Est-ce qu'il va foutre forfaitairement ou va foutre vraiment par rapport à droit oyo et c'est vraiment normal dans la RDCA? Commençons d'abord par la RTNC. La RTNC, à ça que foutre tout tindaki batukuna pour na liste moko boy pour pour permettre bango ba komaka que na tel jour nzembo boy betaki na era boy mais balingaki ko yamba yete donc normalement, il faut foutre un artiste, musicien, na ba œuvre ndenge so leka. Et il faut tout ya batukuna na chaîne de télévision il faut ba installation ça va permettre que monitoring il faut ça là quand même. Oui mais au bien chaîne les abonnés annexe ça ba belé so tout ça là monitoring na wana avec le temps ça viendra. Malembe. Siko na kati ya 3 ans au les kisi au tu ko silisa lelo aux alliés réélus. Non rappeler batonio so bolanda biso na poto na Kinshasa bongo à Salaki vraiment sans inquiétude réélection naé à Longa Kibongo devant assemblée générale Salaki bongo le 30 mokolo ya lobby lelo azali bongo réélu président et impression na bozanini omoni ndeni. Non, ça dépend nangai na remercier Nzambe. Na yebi que avec le temps, oui, na remercier Nzambe d'abord parce que Nzambe soko alinga kité. Ah bien sûr. Kisi makasi te kisi makasi ndenge kisi ozwa kisi yango atozwi kisi po sala il faut Nzambe kisi ya makasi na yebi bato so balobaka nanga bazo kutonga nga to vazali kozomela koka bo mona oyebi vers kisi wana et pourtant moninga vers kisi wana azala ba kisi azwaka ba age ya batu mais non pour nanga ça ngelo côté parce que na yebi que je me reproche de rien. On a passé entre nous soit dit selon on a passé babi qui bato kovo côté na bando lekate bando lia bato ba gauche na VV Center mais il faut zala non ils a soloté il faut zala mutu moga buzoba que basala le au kamata cerveau ya mutu au tient en avion et kende tina puto poteka comment et ça impossible déjà ce que vendiga même na tongo type pourquoi et baby déjà à moins que vous avez une installation, voilà, nous sommes le Kouta. Puisque, et Salamagi m'a bé pour collègue Nabiso Moko Moutoua, Abimisa Kiango. Mais, collègue Nabiso, on a Sala Kiango, à ça comme on a, Ningini, vers qui soit, bon, à ça qu'à Salaboye, Ningini, Noana, donc, Bakendegi Paya, chef de l'État, parce qu'il n'y a pas chef de l'État, chef de l'État, il y a mis Bango mi balé. Alors,
tango sikoyo baniba bima alors nani yo moko na bango ali ah mais mokonzi yo tika biso ka boye to bima boye ah mokonzi ali oh mais na comprendre te bino pe pilo ka so boye afo mbongo mais leki na bino vers qui ça zo tonganda ko moko na moni kuna wana ndako zaki na premier ou deuxième étage abi président ce que to yebisi yo ndenge mwana na zula ka mbongo okuyina ye ah abi c'est quoi allez mbala moko wala Mobutu ah bovanda pona bo pesa information malamu allez moko na bango na lo kombote moko na bango alubi non verkis azama lupango moko na mbinza akangaka batu azolongola makila azolongola cerveau aske no teka ngona poto mbongo azana ngwana ya makila ya batu abi c'est vrai ça mbala moko apesi bango mbongo tango bake il bengi Sakombi chef de l'état bengi Sakombi abi mais faut tana makamanda ko vers kiso terrain moko azana ngukula tala nal parce que to yoki ke azo sara boye nanu yo Sakombi atindi ato agent o ba jeunesse basali bavandi kuna pendant 6 mois sans que ngana yeba bazola la wana service à renseignement oui bazola la ti bamoni 6 mois bamoni eloko mon côté et puis Dieu merci période yango nazo kenanga pe kuna te allez baki basali rapport pa ya Sakombi asali rapport pa chef de l'état alors à partir à wana nde kutu basarki ouverture pour nangai pour que chef d'état abanda pe ko yamba ngai azala pe et pourtant to yaki biso les 3 mousquetaires mais ce que kama mbongo ezaki uzala mubulu moni ya mwana na lero wana ali monika mala basali ouverture yango président bengisingai comme ça bengisingai bifo yaka ilandanga na gwana gbado na ke bon ali binangai ah tozo solo la penza le ba camarade ah nazo lenga penza abi mais président qu'est-ce qui se passe na moni penza donc nazo lenga to vandi penza ndingi to vandi ngana go abi tangal bi non makambo wana on a vérifié tout ça bon allez tout tourner page donc basala nga même ouverture na lero wana moni eza na ngalo kuta makambo wana na lelo bakanga ngate alors nebite na justice ok na verkis justice na verkis bakena mais non soko justice ngana yebi soko nazana likamuna mutu so na moni que nazana tort na ko ngana ko approcher ye na ko yebisa ye papa to yokana likamuna saki olimbisa ngai par exemple mais soko na moni que nazana raison na ko kende tisuka parce que tout ce qui na guerre mo na bon esa passage kaka na sofide amen et comment que problème sofide ezaki obligé à futa ngai oui parce que au pesi mutumbongo bon soko société yango eza na groupe moko boyoke il faut balia ba yebisa yo ah bon to sala bo mais tiambo ndambo na tiambo na compte moko na Bruxelles boye par exemple et moni donc après tout le monde que n'a qu'une raison ba personne a raison ponde ba sambu seki ngai nazana nyongo na boye allez tribunal est condamné bango ba futa ngai c'était environ 80 000 parce que futa ngango 80 000 $, parce que pesa ndam ti le sili. Avant de côté la question moro yelinga na motu mais ngai ba batu beli pe na période de Mobutu bando le bango trop les 3 mousquetaires ya Mobutu ezara yo nani mbo tozaki Franco Taboulé Nangaye est-ce qu'on a qui ne fondé pas Mobutu non mais non ezaki Taboulé muta funda kingai et tout nangai nana yebisa kingai que Taboulé a funda kingai Franco souvenir moi likamoto yo kapé pas Franco ba bi yo lala na makala pona musuni oui non oui Franco pona ngai aza papa na ngai parce que a laxinga makambo belé ya mokili ya ndenge ko vivre tout ça effectivement na kendeki prison pona kataki musuni musuni wana
moni azaki présent ya vita atindi ngai na Jean-Jean to no somba biloko pa ba joueur toke to sobi biloko tanto so yasi nga penza naza musicien ya OK Jazz naza so na 6 mois na lena no tam sunité na misunio yozo ke na ba joueur téléphone katandambo katindambo kala katindambo pare toke to pisi Franco atali musunyango atali yo mais ali changeant afundinga pa Franco abi akata ki musuni ngaye na tambula pasi na mona pasi na mukili allez maramoko Franco abi c'est vrai ah bon aza bien verkis azana ndako kuna azana ndako dufani kana ndako bona moni wa mobile baye bazaki mutuka ya Nova aye babi mais toyena tozana plainte moko ya monsieur Verkis monsieur Verkis plainte anine habité monsieur Verkis ayibi ngombe ayibi ngombe alors yango toye il faut tokena ye tokena ye mais ça va mais ngombe pezana eza déjà na moto madame azolamba na moni peza bato wana ba policier wana bakometeka bassin moko ba sopi soupe soupe na libanda allez misuni wana bakangi na sachet allez tozoki na mutuka allez bakangi ngai bakotika ngai tawo bakangi ngai allez bakotika ngai na Kasavubu na commune Kasavubu allez batinga na kasho nazomona ngonga bime makamnini oyibo pona nyama penza bona kota prison namoni ko blague nafandi ka boti namoni kaka mukonzi wana capitaine moko wana yali bon biso tozokende anatanda yo vana no wana po ozela biso or que apesa i consigne que biso to ke ali beaucoup na kasho na kuti pe na kasho bakutika na kasho le lendemain nango balibi namoni kaka camion ya ezoki na parquet eye nazota na lidusi ya prison camion wana bongo yanga makam ndingi ni mbala moko allez namoni kaka na liste kingandi kiamangana mateta ngapi kiamangana mateta likamunini kiamangana mateta bakamati ni amango bakangi na sachet babi eloko na yo oyo yibaki yango yo donc plainte na yo yango na fokinde na parquet allez na comme na ubi seninga mawa peza mais kate to kobi ziko na ninte na kuti na camion to keti na ville allez to kobi mwana siko buye magistrat binanga bon vanda mukina ko entendre yo na vandi ti nakataka mukuse timbala moko na monika kabo camion ngususu camion wana yesusu na kati ya pango ya parquet camion eke wapi susu babino ba prisonnier bazokene na parquet bana makala na prison donc il faut bakota na kati bakota na kati bon ça va to kotiti na ke makala tana ko makala directement na poko na moni Franco ye na makala akotiti na kati abiomoni makamosala ki olengombe et puis na yoka ki te yo ngio longwa ya mwana na peso sanction il faut aussi la déclaration que okolongwa te bon nabi on va voir ça mbala moko la lali na prison na tongo ba ko zwanga toketi na parquet kuna comme na parquet vandi singa vanda na vanda le pan comme d'habitude kaka na vandi kuna ti bavandi aller PV allez Franco ce soit yé abi bon bopesa ngaye allez ameminga allez aki azungsinga na ndako ta azungsinga na ndako na pourquoi concert ezali il faut matali ko grave tango esili ake na pourquoi na lati bien abi monia na limbisi yo soko ka osali faut pas ozonga sur makala toki wana siko concert to sobeta tana sobeta saxo
na mawaya prison moi na bouger bien zate abila tellement oh ozobina te faut bina eza passé il faut bina hein ozobina te olinga tsungu sosu kuna allez na bani beko bina kaka non mais moni na leka mais pona ngai nyonso wana est-ce que Franco a sayi ko préparer ngai franchement parce que so ezaki Franco te de nazandi nazali loti est-ce que nyonso wana ezali parmi biloko motiva yo enfin avancer au percer mais bien sûr nena ebiso to moni Franco azako ko dikengai indirectement il y a des personnes qui disaient que ah il y a ça secrétaire à Franco puis c'est toujours toqué na voyage ngane toujours na toujours la kaka ndako moko isika moko moni donc pour ngai d'ailleurs nazo sala par tous les moyens veut faire s'intéresser à la photo mon nene à Franco pour prouver que vraiment grâce na yende nazo biloko no surtout wana est-ce que siko ba bien na yo lelo comment oyozali eza ozo oneye nini en fait Batobeli peut me tourner la question c'est par quelle magie juste na saxo na nini pour ba saxoniste bazala pe belé ozala pe yo morote na OK jazz et na place nyonso beta oui ça dépend parce que moni mbongo liboso na zoa mbongo na saba na sonodisque na tant to kenda parce que Franco zo voyager na même na poto nazo tant na ko na poto wana na ki malade mais na linga histoire ngo bale bangote parce que za mulayi bon donc allez ba bindele wana ba yeba monitor zo kana tsona banda nanga lelo a changer modèle alobi nanga ba nzembo wana ko tanga azo sala nzembo ngo contre kwami allez siko boye mundele wa mindele ba telemi parce que tala biso mais c'est pilgrims batali biso boti na moni parce que asori na litoyi na moninga na yeti allez tout c'est enregistrement tout kena ngana kena biso to kabwani ngana kena pa nazolala parce que nazolala na hôtel moko ya pamba bango bazolala na hôtel Plaza donc ngana kena hôtel pas vanda alors tango sala mindenge wana nasaki na maladi nakina nzoto bien te nakiu yebisa bango ngabino ngana zokende na managi naza maladi na bité opesa ngambungu pona mona médecin basoninga abi bon tala abi bon de toute façon to bima to kenano so to sombi loko bongo so to silisi api utalango oh mais tant na bimina bango sikoyo ngana komaki boy na bango na mema ko bilamba mais ngai moko ba pesanga rien même pas un franc rien du tout alors je me suis dit mais ndengi na sala allez na téléphoner mundele wana oyo bazo talanga na tana zobeta saxo na benga bino naza verkis na ningi naza na bino nasala banzembo boy entre temps na lero wana ngata na zolo bawana na zaki déjà na ba bande on la saki na Kinshasa oto saki na okokoma mo Kristo nzembo to saki na Simaro Yulu Mabiala Bichumanu enfin krika lo to yokani que so le loka verkis a longwe ba longolié automatiquement biso pe photo longwa to yokani tango ndelo na ye to yokani abi bon okita na Paris tukutana ko na Paris allez ba pesinga adresse na Paris tana komi na Paris nde be ko zonga allez toke na bureau aba pesinga mbongo ebele pensa donc départ yanga ya verkis ezalaki wana économiser biloko nyonso na yo et tout pour que le sou ebele mingi. Oui, bien sûr, parce qu'à un certain moment chef de l'État commandait qui instrument. Tant que commandait qui instrument, n'a profité na sombe pe yangai mais na futa douane te dona tiango ensemble na ya mon konsi allez effectivement et ya ki instrument o yangai na kabile ba musicien na pesi ba saiko ba grand maquisard ba bela ba sa belé enfin tina suka na ngute komaki même taboulé na pesi équipement na ebelo sala pour la musique aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier na au sala aujourd'hui pour la musique? Tous a peut-être un regret moko.
D'abord, nous avons un regret nini, puisque l'artiste mingi baza il reconnaît rien du tout. Ça veut dire oyo reconnaissance exacte. Mais tout ça là ndenge nakuboya ngote pona wana puisque batu mingi basi ba décevanga même na pesa instrument pas taboulé to ça contrat mais suka nango atekine be instrument ngo pendant que contrat zananu ano ba détails ebele moni ngai na salisa nzamba zoka ngai na salisa ba artiste nyos sauf moko ezali Nico na salisa été même Kabasele na salisa ye parce que kotaka prison na matonge na kende kuna ngauta na yeba kite na mona na internet bato bapesi ba laxi vie na ngandenge na koli tout ça na internet na moni place à Calais OK na kende na hôpital pa ezalaki na matonge ezaki pemene église wana Saint-Joseph ndako moko hôpital mo ezaki wana na kende kuna na solo na ye abinanga nazana ba problème bon ça va nazwa en charge na kufuta ba frère wana ya obakisi bazo sala ba soin alors tango nasali yango abinanga bi mais ngana upeso nini tout ça nini ngana seka pamba po non allez aye asali mukanda nazana yango a signé que a pesinga ba œuvre na ye nyoso na édité yango na ba cassette on dit donc pour vous dire que nga batu mingi parce que nyoso tout baleka pa nanga Nena le baki bon un monument à musique congolaise na ene to symboliser un peu to retracer un peu histoire nae na makambo mingi oyo a sala na kati ya musique eza bongo vi mubimba to aussi sango teka na minute moke donc mais lelo soki olobi na ba collaboration non nyonso collaboration non nini et c'est pelisa au makasi oui c'est pelisa nga makasi malgré que azako faire souffrir nga ezaki Franco. Parce que Franco a tout fait pour que, enfin, na mata. Tout ça, ça a été prévu, à salir par tous les moyens qu'il faut lancer moi nous. Moni, na yo ça succès wana donc ngai pona ngai nakobo ça n'a jamais Franco, jamais. Donc collaboration et décevant au makasi na ba. Ça dépend parce que ils allaient béler. Oui, ils allaient béler. Ndenge ba musicien na ba longaki ba sali orchestre sosoliso et déranger nga mabe mais or nous souvent les aki batuna ngai les deux mousquetaires ba sali par tous les moyens. Bon ça là na peu mabe mingi. Mais ngana sala moto mabete les gens déstabilisera ba série moto kara viva la musique panza bango te na panza te déstabiliser bango te nga soko ke sezali bozo beta na moni que na muyoki que 3-4 personnes bani ba longola bango bani ba sala orchestre ba ye ko mona ngai tambo ye ko mona ngai mais na sa commerçant aussi na mwino na batoyo nakasi na ko gagner allez na pesi matériel ça fait dire que na bombaki orchestre c'était et puis soki Papa Wemba azala tout ça là eloko wana te de azaki vedette internationale te omoni ke tango ba emene ba longwe ya akena poto mbala moko asali pe banzembo ya malamu alakisi oui moni biloko ya kusakana hote donc afa se pelape grâce ya départ wana nde epoussé à comme un niveau wana. Alors Lelo, ce qu'il faudra aujourd'hui au conseiller bah jeune artiste, bah artiste bazo mata, bah artiste bazo sala musala Lelo pour bah comme un peu na trompe na yo hein Lelo ata ce qui Lelo tiki musique au cause a toujours heureux la vie na yo hein au jouir un peu na bah fort au sala la musique au côté peut ça mon conseil nini mais la pesa mon conseil la pesa ka bango pe conseil ngal bango attention li kama mbongo bosaka na mbongo te wazola nzimbo bosaka na mbongo te non na pesa exemple moko ya moye peut-être bo mona mabe mais bon tokendeki période moko pa mokonzi apesi biso mbongo na tiaka mokuse apesi biso mbongo tozwaki wana allez to kabani ali bana tongo le lendemain na kutana na artiste moko na nzela ya intercontinental boni
mbongo buzoka na busai ndenge nini abi ngana sai kutuna kisi na demo mi na intercontinental pona mbongo na ngai kabe pour demo mi pona nini mais fallait na fona samba fona na vivre non fona vivre tuninga question siko bongo yo mbongo na sala ngoni ngabi ngambongo na sombaki brique na sombaki brique po na tonga ndako donc moni la ba conseil wana malembe batumisizi artiste mingi balandi ngai même nyok Koffi Olomide alobaki na ngai bingai nazolanda ndenge ligne na yo nengo tamboli ata so tunia ko yebisa yango aloba na nga bongo alors vraiment artiste mingi oyo l'équipe na ngai na aider bango mingi mais pona mboka ngoza na ngoka ndenge wana moni lokola na sangi nzembo na komituna ka par exemple moni na sali nzembo mais l'état sa ilenga ile côté or eloko wana lelo yo nzembo wana komi makasi moni donc ngapo na wana nazotala kama misha l'état qu'est-ce qu'ils peuvent faire na ndenge parce que tout ce qui na yembaki ya wana ndezo sala masikoyo. Alors lelo to moni pe récemment basali et que comment pona Lutumba Simaro azape moko ba komi o sala pe ba nzembo ebele. Est-ce que souhaitez-vous yope o linga kabasa lelo pe eloko moko ya bongo to ba honorer pe na ba trompe ya bongo? Non ba ko honorer ngai puisque ba fait ngo na lobaki yango esalami ndenge wana omoni bon il faut une petite reconnaissance ezala en fonction à wana il a fallu n'est-ce pas bon ça la reconnaissance kaka ne plus c'est simple reconnaissance. Ce qui lelo par exemple tout ça na bosenga na yo ce qui lelo il s'est fait que o nzambe alobi a bengayo elo onini bato ko bosana te de yo to elo onini ko loba sur yo moko d'abord de la vie. Non pour nzembo d'abord ezali nzembo na sala ki na komitunaka ezana va ezongi valeur makasi nzembo na sala ça fait plus de 20 ans mais eza malamu donc pour ngai eza eloko moko ya mutuya bon andeo ya wana ya aussi ndenge naza ko bunda kutonga bandako kusala boye omoni bon wana na kubosa na ngote mais wana ezali biloko nyonso tu ya bana na ngai. Oui. Oui, parmi bango il y a moi a commis déjà na vedette a commis vedette moko na Angleterre azo sala musique en si kuta ko ya bientôt aoya na kisasa aoya oyemba donc loko na ngai ezali pona plus na pona bana na ngai. Oui plus pona bana na ngai bande ko sina pesa bango bomso pesi bango le pango abateki pesi boy ateki mais la comprendre était bon tout là bon voilà où tu vois je n'ai yo là on ndenge nini poni bon le pango na sombela ki okasi on a teka kiango omoni donc omoni je préfère et là on appelle ça bango lo kasikoyo ndako yala na pesa na famille. Oui. Merci Toyamba Kibongo mwana mboka Verkis Kiamangada Mateta le patron il y a comment il y a VV Center d'abord groupe VV aux Azalipé édition ça là qui a parmi l'édition ali Bosso ya Congo Azalipé président réélu il y a Sokoda donc PCA président conseil et administration Azalipé Bongo Moto Oyo Azali ko militer pour na ko meka ko redorer un peu image ya artiste congolais artiste en général na yende to meka ki to solo là qui makambo zaki ya carrière na ye na mosa na ye bon to pesipe mbote ensemble ya comité o ezali bongo ko kamba toujours ko ya ko retracer un peu ko tambola elongo na ye na pesi DG mbote place azali mosala malamu continuer toujours na elongo bongo je pense que prochainement na Sokoda mosalo etikali ya osala na 3 ans o ekokoza nini déjà vite fait 1 minute naku il faut na bunda omoni que voyage pas mangana za lagité ndaku wana na le pan wana na yokita le selu mongo basalite donc ngai na usala par tous les moyens ndaku wana comme j'avais prévenu ba
comme j'ai promis aux artistes qu'il faut que ton andako. Donc ndako anande et là vous allez souvenir nanga makasi même maintenant na kufi nanga ba que yé mtatongisa ndako wana. Et puis na Libanda ya ndako aujourd'hui, c'est là où nini d'abord au-delà ya ba matériel na nini au sokoda yo moko personnellement au lobby o yeze lembo na ngai. Donc ata so lelo nzamba bengi ngai na sokoda o yeza ngai. Maintenant pour ce sikoyo tozu yango mais tozu yango musala e bandi nanu te. Mais faut musala e banda na kontataki ba ministre ou baza ba responsable ya makamba construction bandako tout ça ba pesa kinga promesse ba non par tous les moyens toko aider bino surtout yo moko muto ye non to décevoir yote yango na zo zela promesse ba pesa kinga pour que tout ton andako plan déjà c'est ça la main plan tout ça na sali sango na société moko eza na ville ya Mindele ba sali plan wana Raïs. Oui, moi nous sommes na zozela parce que Raïs tata na biso to yebi ki akosalisa biso kaka tozoko bunda ayoka la biso mawa po asa salipe mingi pona ba artiste et lo mo ezaka na ye malamu apona kate o liboso ela ezaka zaka bazo pona ko aider mingi intel mais ye Raïs azo salisa ba artiste au baza malade à aider bango au baza na problème atamba kangi par exemple sur le Cambozali de temps en temps ça ko intervenir yango no moni toujours c'est là soko ba ko réagir on est tokotamba tokotala. Merci Domungo, président et conseil et administration vers Kiski Amangana Mateta, le patron à VV, groupe VV, Naende to Sololaki, to retracer un peu carrière Naena Makamonion soit Salaki, merci. Pena Batonio, so Bazali Kokamba Sokoda, na Tokuta na Suka, Tokuta prochainement pour l'édition Monsusu. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Tokuta na édition Monsusu et surtout pour na tailler sur la question principale et actualité. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie. Au revoir.